Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission La Spiritualité, une émission qui vous parle de Dieu autrement, une émission qui vous montre comment est-ce que vous devez arriver à sortir du lot charnel pour atteindre ma but, ma objectif, d'abord la première des choses, il faut savoir son identité spirituelle d'abord, avant de chercher autre chose, parce que quand la Bible dit rechercher d'abord le royaume des cieux, c'est-à-dire que il faut aille kolana nous koye ba ki bonzambe na ye koye ba état na ye spirituel pour yango des force na yo pour arriver à atteindre comme j'ai dit objectif na yo sur cette terre. Tu ne peux rien du tout na c'est na mo ceux qui déjà nous sur le plan spirituel aux amakacité. Tel est le but. Il y a émission Oyo Tozo Salara chaque jour na pasteur Jules Munanga yé azali visionnaire. Il y a église la grande assemblée charismatique où ils ont na avenue Maïnda numéro 2 Tozo na commune à Selemba précisément à l'arrêt Wenze Yabadiading. Vous venez de partout, à partir de Lupen, Bandal et tout comme ça. Vous venez de Rompenga Balemba, vous avez passé par bypass. Si vous arrivez sur l'arrêt Wenze Yabadiading en face du camp Badiading, vous descendez, vous demandez l'avenue Maïnda numéro 2. Vous êtes directement dans l'église, la grande assemblée charismatique. Dans l'émission précédente, Tosolola qui à propos a enlevé la couche, on va dire comme ça, qui vous retient, où ils ont permettre où évoluer. Aujourd'hui, nous sommes de retour avec le pasteur Jules Munanga pour Nakosolola à propos de comment transformer défis, comment est-ce qu'on peut arriver à enlever les défis qui sont devant nous, à mettre hors d'état de nuire tout ce qui peut être comme barrière et tout ça. Les Lotoswana, Pasteur Jules, bonjour. Bonjour. C'est toujours un réel plaisir pour Nangaya Koyambayo parce que toujours le peuple de Dieu à propos de Makambo Itali Molimo parce que TV les Lona radio mais ça n'ici reçoit tout ça. Si on arrive quand même aujourd'hui à avoir aussi des envoyés de Dieu, on va pas discriminer baza déjà wana mais ceux qui tozupe basali la nzambe oyo bazola kisana no batu makambo ya molimo liboso ya kozwana no makambo ya nzoto eza esengo mingi d'abord pour nanga moko présentateur ya émission yo pourquoi pas peuple de Dieu oyo bazola ndayo boni déjà na santé. Non, santé ça va, biso ça na biso bien et no to komisi penza mile to mona biso de nzamba ba télévision ndena monio donc c'est que nzamba za malamu. Amen. Nzamba ya za malamu la fois dernière solo qui à propos ya kolongola likambo ezali likolo na yo eza ko empêcher yo au évoluer le peuple de Dieu balanda qui sûrement avec beaucoup d'attention les lotoyé pour na ko solo la likambo o etali ko renverser défi parce que le défi est continuel il y a vie tout entière mais comment on doit faire pour renverser qu'on soit défi au lieu ezalaka comme un combat les nous komisa ngope likamoko boye oyo et permettre yo au réussir la vie na yo. Pasteur Jules, dans un premier temps je vous poserai cette question ici défi pour nani nan défi faisant. Merci. Défi ezali lokola eloko yo makasi ya diable pour na empêcher mutu. Défi ezali barrière, défi ezali puissance autorité diable pour empêcher moto akende liboso te. Alors nalingaki nakoka ko zongisa idée na biso likolo ya base biblique parce que yango tozali ko lobela Bible ezali ko expliquer biso na Esaïe. Donc Esaïe chapitre 9 le premier verset azali ko lobana biso ete batu oyo bazalaki na molili baye komona mwinda kongengisa bango. Maintenant continuité na ye alobi parce que on ezali verset 23 parce que verset 8 23 verset 9 alobi oyo bazalaki na kati ya pasi oyo bazalaki na kati ya pasi baye nzambe ayebisi bango keno telema ngengisama pole na yo ezali koya, c'est-à-dire
soki mutu alingi a changer défi na vie na ye il faut ayeba ete soki ye a bouger te avandi ndenge azali kovanda wana azali ko se plaindre barrière ezali boso na ngai nakosala ndenge nini nazokufa tozobala te tozali kovivre te nazobota te ça fait 10 ans 20 ans esuki na yango ndenge wana te selon Nzambe ndenge asalelaki na ye mutu okomona ete makambo nyonso ezali ko bouger soki mutu a bouger nakopesa exemple mpona ko comprendre bamage bamoni étoile bamoni étoile bango batali alobi ete likolo ya étoile ondenge monani c'est que problème ezali grâce ezali qu'est-ce qu'il nous faut pona komona grâce wana il faut to bouger tango baye ko sosola ete étoile ezali babandi ko bouger étoile pe ebandi ko bouger étoile ebandi ko mema bango esika grâce ezali tango bango ba bouger à chaque pas banda ko sala ezali ko diminuer distance pour ba koma esika grâce ezalaki jusqu'à ce que ba komaki alors nazo yebisa bana na Nzambe ete niveau ya liboso ya kolongola défi il fallait d'abord muto a telema et ongengisama telema ngengisa c'est-à-dire soit consciente na état o ezali komema soki otikali kaka ndenge nazali koloba keno ozali kolela kaka na ndako naza malade okomona ka miracle na ndenge wana te bao bamona ka miracle Nzambe abujaka elongo na ba oyo bazali ko bouger bien sûr ezali na ba domaine ebele sur le plan spirituel ba barrière spirituelle ba loi ba makambo okutana na yango mais état oyo ekoki kopesa yo déjà capacité ya kolamuka et quoi amener yo mosika. Pasteur Jules, nous parlons spiritualité, oui. Et c'est la spiritualité qui engendre tout ce que le corps et l'âme a besoin et tout ça. C'est vrai. Toujours la spiritualité. Aujourd'hui, d'aucuns vont vous écouter parler comme ça, Baroloba. Mais Pasteur Ozoloba, il faut que bouger pour les Camboué Salema, tout ça. Mais garçon wana oyo azaki na piscine à Bethesda, il y a bougé quitté. Azala wana bané na bané type grâce et kokuta wana. Bon, est-ce que il faut que allez là qui d'abord faut quand mutwana garçon wana alobi cause fandisie mikolo ebele parce que azana makokite a bouger te abanda ko luka mutu oya ko aider ye aya ko bouger maintenant lokola a bouger te nde miracle sikoyo eye ko sale mete boum Yesu Kristo aye ko sale le contraire à batu nyonso ya le kaki na maite. En fait, lui, il avait la possibilité de bouger. Pour so ya boujaki, aninga sala 38 ans. Mais azaki na possibilité de bouger parce que paralysé bandaki ko sala. Papa batu andengo wana bazalaki na bango, bazalaki bandenge ebele ya kolekana maladi na ye bazalaki. Mena ye abanda kozela ka miracle mutu aya kosunga ye mutu aya kosunga ye mutu nazana mutu te ndenge wazali na kati andako wazali koloba soki ngana zalaki na mbongo mbele vina ngayo ezali boyete soki nazana mbongo vina ngayo ezali boyete soki nazana mbongo vina ngayo ezali boyete oh no ngai fo nazana ngai te ndoki bandeko na ngaba sondoli ngai mais yo moko zana ba potentiel kati na yo. Il faut juste pasteur potentiel oui mais nazana par exemple oui hein nazana ndaku nazana ba idée oui oyebi ke moto azana ba idée azala kana ba idée mais makoki ya kocha ba idée wana en marche ezate soki siko azana ba idée mais ba ndeko basungite ba pesi makoki te poacha ba idée na wana na action siko akosala ndenge nini est-ce que c'est plein de aya nane pa na biso to ya kola c'est parce que oyo eza plateau eza juste 25 minutes mais ngana oki kopesa ye nyonso te na bimiseli ye nyonso te boye te maintenant ba enseignement oyo nazali ko expliquer lelo awa ozali ko tuna mituna na sepelaka na mituna na makasi donc ezali ndambu ya oyo ezali koleka vraiment eza na bato ebele lelo bazalaki na kati ya ba église oyo alembi kosambela eza na émission moko lobaki ali boso je crois bato bavanda na bango balemba kosambela siko alembi ba 40 ba 100 okanisi alembi ba 300 ba kokima tout ça sikoyo lelo bato bazo témoigner na église ezali parmi moko ya bato wana oyo basalaki ete balemba bavanda basala ba 70 ba 105 ba 200 soki combien maintenant à partir ya kozwa appel na biso ndenge ezalaki lelo ye kosala keno ba oki ba enseignement. En fait une question m'est venue à l'esprit tango zoloba bolobaka dans une expression il y a bonzambe hein dans l'expression ya bonzambe bobengaka vous appelez ça kindumba ya molimo hein kindumba ya molimo c'est-à-dire un frère
oyaza awa azui mbano na likambo azoluka te lobi s'est retrouvé na ACK Bandal to na ACK Cité Verte lobi akei na église Sion na Mamobutu lobi bref tambola parce que azo zwa mbano te na desiderata na ye. Est-ce que bouger, quelqu'un peut rester longtemps dans une église et ne se retrouve pas, et qu'en bougeant à quelle église Moussoussou peut trouver grâce à l'écamozela il n'en pour ça? Oui, c'est-à-dire ngai na yusaka basali bana na ensemble boye. Par exemple, ezana ba milulu basali ensemble organisé, ezana grâce parce que na église na biso nde tuzali boye, tuzalaka na ministère nyonso te ya kokoka. Par exemple, si tuzana yangote. Ukozala par exemple na église ukozala na grâce à 2 ministères. C'est pourquoi nzambe alingaki ministère ezala 5 pona ko popesa et perfection na kati ya bassin na ye. Maintenant ekoki eyaka pe na niveau spirituel olobi tozolo ba spiritualité. Donc tokoki komata likolo po ba passer ba mona mabete. Ekoki kozala keno na niveau ya église na bango grâce wana don wana ezalité. Maintenant yé azali mutu ya église qui ne doit pas faire objet de jalousie. Si azam mutu tozala bandimi basa bandimi na biso te batie biso poto pesto rendre compte na bango. Ah pasteur so lobi boye en tout cas baninga no ba pasteur ba sepela te. Oloba ke bandimi basa ya binote. C'est-à-dire bandimi wana eza to même bango na mabuka. Non mais pasteur landa ya mateya ya ba collègue na yo tant souci yo landa raté. Mais vraiment aujourd'hui personne ne peut bouger de l'église. Que personne ne sorte. Mais bongo soki siko esprit na yo eta esprit papa pasteur zana se siko yo. Mais susu bazola ndisangu na bila kilima beke soko longwe awa vina yo. C'est-à-dire ngana kufa parce que yo pasteur okena ténèbres nga pena odo za satana. Te okufa te yo tsikali wana ozelati. Ata sur un niveau spirituel na yo grâce aux anangwe ko sunanga te na vanda ka. Il est écrit pasteur Kembo na nzambe faire bon lombongo yembe. Bible lobiki ezaka la place aux awana ko bouger ne pas vous ensemble bon ngai nazali koloba boye ba abandonner ba ensemble na bango te mais ba ya ko profiter grâce. Ba ya ko profiter grâce eza lokola eza milulu totie grâce nzambe na disposition ya batu nyonso église corps de Christ nga nazali ministre à Dieu nzambe ministre de Dieu nazali kozwa grâce nzambe apesi ngai ya spiritualité na tiango na miso ya batu nyonso. Donc tozali ko lancer appel que non batu nyonso oyo bazali komona ete niveau ya ba état spirituel parce que église ezana niveau spirituel, pasteur azana niveau spirituel, peut-être ba toyeba kabiloko yote pasteur azana niveau spirituel, église azana niveau spirituel, église la kanaba ange, église la kana puis oyo batu bayaka ko puiser komela mai bayaka ko sokola ezalaka na ba ange ba kordaka ba miracle ba guérison. Maintenant soki pasteur sainteté na ye ezali kotambwisa susu biloko wana malamu te église ekaukaka edindaka ozomona ke mutu akomi kopesa dim azali kozwa susu eloko moko te mutu azali kosala eloko na ye ba misala ya nzambe mingi me akomi kokauka nyonso ezalaka kaka te keno mutu azana masumu papa ezana batu oyo bazali kosalela nzambe bien azana masumu te mais akomi na niveau ya koyeba ke azopesa mbongo na ye ezali susu kosala eloko te. Maintenant bato ndenge wana peut-être niveau sikoyo ya état ya esprit na bango ya église ekomi nango na niveau na kokamwisa yo. Est-ce que oyebi ke no église ndenge ezalaka état ya église ndenge ezali lokola eza état spirituel et que ba oyo nyonso bayaka na ba corps spirituel bayebaka état ya église. Par exemple église ekozala dirigé na ndoki na église ndoki akokozala colonel pasteur azali lieutenant ya kindoki mais na ipsio makambo mais azo diriger église mais ba église ebele ezali kokufa lelo par rapport à nini ba pasteur bazoboma bango nazo boya kokotena makambo na mingi parce que na ba pasteur bazofa nini mais en fait soko boy kokota na makambo wana tu laisses aussi périr le peuple de Dieu na tia bango maika na munoko église pasteur akokozala autaki na famille oyo fétiche eza ngana otingana za conférencier na otusala ba conférence ebele auti na famille oyo famille na bango ezalaki na ba royaume ya ba chef coutumier ayena ordre wana ou bien na ordre azankumu na molimo si mais sur le plan physique ayebite ba yebi bango nyonso na ba démon nyonso ke ba oyo baza ya biso papa zwa ki liste na bango mais lui-même pasteur ayebite papa na kopesa exemple toujours sambela na uti na lumbashi na prière to sambele na réunion na ba pasteur ebele ba ye ko sala keno tango tozali kosambela nalobi keno na bandi ko expliquer bango makambo oyo ya ba état spirituel ya batu pasteur moko alobi boya bino ngai papa
ngana zo lingate to kota makambo parce que to sambela pona bana nzambe parce que na kotira makambo basali nzambe ko milanga ba conflit na zo boy prophète Jules, je puis vous dire que je crois la mission que aux anango lelo ezali akobimisa bana nzambe na bozangi boyebi. Or na bozangi boyebi wana ils ont englobé et bana nzambe et les serviteurs de Dieu oyo baza peut-être na boyebité parce qu'aujourd'hui tous les likambuya ko renverser défi ozana na famille ne tuzulu bawana ya ordre moko boy ya ordre moko boy ngando moko ya munene des barrières d'abord à liboso yango de continent bino nyoso uti kuna ba mais au quotidien sacerdoce ozo sala pe makambo ya nzambe tout ça mais yo zana katayo parce que il faut aussi ça na proposer wana parce que on a tika ngo boete bato bakomona ngo bien te mais na zo sala ndenge nini yazali komona tango mbongo par exemple crise mbongo ayoki esprit moko lobi ke non okoki kozwa mabele na 4 ko ya ndako osali ronde ozwa mabele na utie ozana posa mbongo lobi ata 7 fois mbongo $500 $500 na poko mutu moko ata mundi miboko ayeko tikilo $500 ngana tuniye eza monzambe quand même entre parenthèses ngana tuniye na lobete yebisa ngai outi na ordre ya nzambe nani nzambe na bino zalaki nzambe nini bazalaki adorer bakoko no bauti wapi ayisi no bon papa na ngai koko nanga zalaki chef coutumier ngana za ndoina d'office na lobike no yo pe ozana ba pouvoir wana ba chef coutumier abi mais obondela kindenge nini ono biso to yaki na église to bandiko beta mbondela kona na mungongo makasi après ko beta mbunda église kabwana après église ko kabwana ngana zui ndamba batwana to ke to continuer na bango lelo na se retrouver que naza pasteur mais vie zali ko kende liboso te est-ce que msala za bakenda ngo ndengwana. Bon, là on parle ça sera un autre sujet, il y a l'appel dans le sacerdoce, mais néanmoins mutu ya bongo azana etuluku ya batu et puis azana batu belé sikoyo pasteur sort ya batu wana li felo tout droit li felo mais bango bazo sambela soki aveugle azali ko kamba aveugle bible lobi ete bango nyoso mibale. C'est-à-dire ngana zoyo kelaka batu mawa ye oyo mutu azali omoni ndenge olingi to kotana makamba basali nzambe to kotana lelo kuna te parce que ça sera un autre chapitre mais parce que mutu d'abord zomona état ndenge pasteur na bino abala ki pasteur abalité atiani sem et vous croyez que non état esprit à faiblesse et impudicité au pasteur zanango esprit wana et ko pesa bino mariage na église mais batu bazo bala na église na biso. Oui, mais pasteur a sentaki na ye, mais biso tozo bala légalement to kepe na ba. Écoutez, vaut bien la fin d'une chose que son commencement. Oui, mais vous n'expliquez pas. Pasteur a sala ki bon disons a bala ki na ye na mariage. Mais si koyo azali azo célébrer biso ba mariage biso to ye pena to ke église. OK, azali ko balela azo sambelela bino. Mais azali ko aider bino azana capacité te ya koyeba kusala mwana mwasi oyo epana bango bazana ba barrière ya ba mariage akoka kozwa mariage ya solo na état ya pasteur azali aza déjà privé na eloko wana akoki kozwa mariage wana te peut-être akoki kozwa mobali akopesa yezemi lokola pasteur na ye akoki kozwa mutu akosala ba aventure na balabala mais kozwa keno abandi kosambe ndio boni bakaba to azali kotelengana bazobima na beglizo bakena beglizo e bandeli ya biloko wana ezali ba état ba esprit ya ba pasteur soki pasteur aza déjà basi ba longolie capacité spirituelle ou ingaki ya accompagner ye na kati ya ministère na ye il fallait sikoyo abanda babana badimi bare kuri na pembeni c'est-à-dire soki ye déjà pesana ke bazem pasteur asentaki esprit wana ya kosunga batu ba longolie yango kati na ye akosunga kata mutu moko te soit akosala batu babalani après 5 ans bakabwana na bango. Prophète Jules ngasiko na se retrouver na ke légalement na famille ya moi si na ke légalement dans l'état pe pasteur nanga a célébrer mariage nangai mais mon pasteur a balaté aza célibataire mais couverture ya ministère na ye oki ko aider oyo muvomi eta oyo abalate parce que zana no na eta ya chatete na yeso ki aza sainteté soki aza nanu malamu koleka oyo apesa na zemi ndumba. Donc le pasteur qui n'a pas encore concocté un mariage peut célébrer de mariage. Si azana couverture du ministère. Tout le monde a équivoque voilà parce que basali nzambe ebele je crois que bao balanda ba TV bazo mona ebele basali nzambe bazo le kana TV ils n'ont pas des anneaux babali na noter. Ngana sana noter ngana bali vraiment na bali naza très très bien ngai ba no ba bijoux. Parce que on a pasteur na bango pasteur na biso a balaté mais à célébrer le mariage ezalaka
libaku pona bande comme susu Oui. yo zona passer na bino kutu yemo kwa balate mais non ministère finika biloko nyonso na ministère za makoki nzambe apesa ka mutu pona osala biloko finika. Amen. Siko to koti na mama na likambo na biso parce que tozotambola na sima ya ngonga oko bibisela nga bangambo awa to koti na mama na likambo na biso pasteur Jumulanga naza na défi. Oui. Na komiti tata mukolo na salipe libota nanga mais na yebi d'où je viens te. Oui. Cette personne là sur le plan spirituel vit na ye les andengeni eza instable mutu basinyo nzambe apesaka asalelaka biso ezali mpona koede tokoka kobongisa vi na biso. C'est-à-dire il faut koyebaka makambo nini oyo tozali koluka na makambo nini oyo ozalaki esika nazalaki esika nazali eyedaka biso mingi mpona koyeba esika nazokende parce que à partir ya koyeba ndenge nazalaki okoki koorienter vi na yo mobimba esika ozali kokende. C'est ça en fait le but ya émission. C'est parce que oyebi te identité vraiment ezali eloko ya malamu soki nzambe ezalaka bongo te esquisse donc ingaki ezala te ke mutu alamuki kana tongo boye azana na boye nzambe akoreproche te lobi akolota ndoto te mais à partir ya identité ndezali kopesa mutu base ya kozala lobby quel que soit ba barrière ngana azali ko répéter que ngomba nyonso kombo nyonso ya maladie état nyonso ya problème na yo soki oyebi origine na yo malamu okoki kobika. Soki oyebi parce qu'il suffit kaka ozwa ke nono et pas na biso tozalaka ba pauvre. Maintenant donc je suis attendre na zosanga misala boy d'abord do basi na famille fona na relever défi. Maintenant ozwi ba enseignement et puis ba prière nini canaliser ou bien orienter au kolonga. Siko pasteur tozo tika naka wana na likambo wana Bible ezoloba ke Samuel Saoul aluki nzambe na ndoto aluki na révélation na prophétie tout ça Dieu ne l'a pas répondu. Saoul ake koluka nzambe epa ya nganga we sikoyo pe na kati ya ndako ya nganga wana ba invoquer Samuel akiti. Samuel akita na ndako nganga poso na Saoul oyo abandaki ko mona su nzambe te. Sikoyo soki ngai na tamboli na ba église na kende panganga malgré vos multiples prophéties et tout ça mais na se retrouver kaka te na yebi kaka identité na ngati. OK. So ina recourir na banganga. OK. Est-ce que ça ma se suyer davantage banganga bazali pona ko suyer esprit ya mutu bazali pona ko avancer bato na kati ya baita d'abord mutu aluka kanganga d'origine na ye azalaka na balien ya bonganga Saül ya ozali koloba kende ko luka banganga soko tali ba origine na ye okomona te balien ya dikeko wana ezalaki mwana ya ekeko mwana nyao azalaka ka nyao amweke a changer identité. C'est pourquoi azali koloba boye ke mutu po akoka komi bota malamu il fallait d'abord koyeba keno naza mwana mobali naza mwana mwasi comme ça nde nazali koluka eloko oyo nazali na yango te po nazala na yango. Maintenant ko changer église pona kozwa identité donc spirituelle na yo pona koyeba d'où tu viens et tout ça. Parce que c'est ça le socle de l'homme d'abord. Il faut savoir d'où tu viens. Maintenant batundie bazali ba enseignement de ce qui est vrai. Makamunyo zali koloba ce qui est vrai. Ba enseignement ya spiritualité na mboka na biso ezamuke. Awe pa na biso zona ba enseignement mingi ya kofinga na ya bambwa kila na ba recevoir tout ça. Maintenant kokuta église ezali ko aider batu ko enseigner mutu. Que atika kopesa ngana zomona lelo bazopesa batu ba mbongo na ba église fandisa saki na yo mbongo etondi. Donc wana ba église batu ba yebele. Maintenant ceux qui pasteur on a voyagé ou bien à Koufi ou bien église de Panzani. Est-ce que on est mission ensemble ngana ndimi ndengo wana te mission ensemble ezali te eloko na ye eumela parce que église ezalaka na ba barrière te. Maintenant enseignement oli ya kopesa mbisi kolakisa ndenge mutu akozwa mbisi ata soki ozate okomona ke ezali kotika moboko ya malamu. Fidèles téléspectateurs, vous nous suivez à partir de la chaîne RTP. Vous nous suivez également à partir de www.diasporardc.com, la chaîne qui vous donne toutes les informations. Oh, ils allaient prélude, hein, ils a tout ça la neti introduction.
y a makambo ya ko renverser ba défi parce que eza émission où il faut biso moi ngonga mulai parce que yangonde vie à batu les combats des mortels c'est des défis et des défis comment on peut arriver demain à s'en sortir ceux qui tomiye binanute tout ça pasteur Jules maté ya oyo tozolo belalelo au théâtre yango na église ceux qui n'a pas 2 minutes avant de clôturer émission oyo o solo na bana na nzambe par rapport ya makambo il faut baya kokuta na itonga po oyo tozolo bela eza maté ya oyo zote na église nous faisons profiter au peuple de Dieu de petits morceaux mais baya na église pour bayoka yango en profondeur. Qu'est-ce que vous pouvez dire au peuple de Dieu en 2 minutes sur le renversement ya ba défi? Nakoyebisa bango boye que quel que soit ba défi oyo vous allez kosala ou bien ezali na vie na bino yo mutu osalaki yango te eza na ba défi oyo okutaki déjà famille na bino eza na ba problème ya kobala okutaki déjà papa na yo abalaki na ete asentaki oye na ba descendance wana okutaki na ba kisi okutaki na baza ba polygame okutaki na ba kisi na bango okutaki na bango na ba pauvreté baza na ndako moko boye na fulu kuna après mbole ye gouvernement tela biso likambo c'est-à-dire d'abord okutaki yo problème te bazala kama yele me basale la basala kiloko te soki mutu asili si classe azune liboma to akufi to basi nyoso kitoko basenteka na bango donc okutaki déjà problème wana eza na ngondenge wana maintenant problème ngana kosenga yo na minute parce que ta ezamuke ezali ke yo mutu zali koyoka liloba na nzambe oko kofungula miso oko koyoka oyo yo ndio ko juger oyo eza malamu na eza malamu te parce que lelo tuzali mélanger na batu nyonso mais ngana ko inviter yo parce que défi ata eza munene ndenge ni na bible ezali komona ba défi na ba défi kutu eza na bato bazali ko changer défi oyo nzambe achi alobi ete mbola il faut ebeta après 6 mois na ba saison mususu lokola na ba Israël bazali na suki na ba 3-4 saisons mais Elia ye atelemi alobi ete soki maloba nanga te mbola ekobeta kate donc a contredire na nzambe a changer siko comment yo ko expliquer ngai musali na nzambe oyo mutu nazali lelo na capacité ya kobenga nzambe akiti natika mutu na défi parce que alobete koko na yazalaki nganga c'est-à-dire problème na ngai ezali kaka keno oyo azali koyoka biso akwa koya kokota na profondeur pona koya koluka ndenge ni akoyeba kolongola défi sinon eloko na koyebisa bango kazaka kobenga bango baya bakwa kozwa banseignement tozalaki na milulu ya 50 jours ya marathon tokomi na suka milulu ezali ko continuer parce que ali yango ko introduire 3-4 jours ya puissance oyo tokosala na du 24 au 27 oyo tokosala ya makasi 27 décembre oui tokosala yango makasi tozali komi lengela nde 50 jours ekomemela biso eloko wana voilà un peu ndenge tozana katikati ya ba prière maintenant ba enseignement oyo ezali yango ngana zolinga micro moko na micro eleka na église parce que nous nazo loba boye peut-être bato azali komona pasteur exagéré tokosala yango parce que libota na nzambe mobimba il faut bamona qu'est-ce que Dieu est en train de faire par rapport à un message oyo atie katina yo fidèles téléspectateurs peuple de Dieu batu oyo nyonso ba bengama to ba oyo balandaka makambo ya bonzambe boye ba que église la grande assemblée charismatique est organisée 50 jours ya marathon tozoko makutu na suka ya 50 jours ya marathon wana tozana avenue Mainda numéro 2 dans la commune de Selemba au makambo pasteur jour azoté ya nous n'avons que 25 minutes moyen to lo bayango nyonso ezalité venez nous rejoindre dans l'église la grande assemblée charismatique et ça bon on avenue Mainda numéro 2 commune ya Selemba en face ya Kamba Diading ceux qui boyer bokozwa en profondeur makambo oyo pasteur Jules Azolo pasteur Jules to continuer likambo oyo ya ko renverser parce que to continuer na bozindo te eza vraiment likambo oyo ya mutu ya pona libota ya nzambe mobimba na émission oyo ezoya to continuer yango poto meka ko faire ressortir un peu le peuple de Dieu qui sont dans des églises qui sont dans des maisons dans des familles oyo bazaya ko kanga mame bazomona eta na bango wana eza nango normal a botami bongo ya zomona keza nango normal prochainement toko lobela yango. Si vous avez été si vous avez aimé l'émission d'aujourd'hui, dites comme ça merci au réalisateur, celui qu'on appelle Dieti. Merci à Abel Matouma et Tadi Ngalapa qui ont été à la caméra. Merci à Ginette Moka qui nous a assisté. Jérémy Makaya était là avec nous. Pasteur Jules, ce n'est pas fini. Nous n'avons qu'à terminer cette émission aujourd'hui. Mais la prochaine fois, nous continuer Kolobela Likambo Oyo. Napesio
1 minute pour yonde ou clôturer émission. Non, merci beaucoup. Zamba pambola bino, ngai na sepeli makasi na apesi bino nyoso. Merci na oyo bozo sala. Musala na bino ekinde liboso. Mais na koyisa bato kaka kino baya tokutana na enseignement bakomona ke ko aider bango makasi. Biso nyoso tozala ki lokola bango, tobanda kolela lokola bango melelo. Quand même différence comme komona na entre biso zo sambela na boba zo sambela te. Merci beaucoup pasteur. À la prochaine mes chers téléspectateurs pour un autre numéro et à émission La spiritualité.